Mbote bonjour, mbote bonsoir nangonga obino bokolanda bongo émission na bisa mokolo mo lelo bosolo na bayeba kenda sango émission na nga émission na yo émission na biso nyonso o tobetaka lisolo ya mboka na biso tobetaka pe lisolo ya bayeba kenda sango tobetaka ba masolo na bango pe to yambaka bango bongo na plateau na biso bino pe botala ka biso na etando ya ike poto yeba évolution na bango eza ndenge nini. Voilà. Na yambo nango na pesa na mbote na die donné ma weja o yaza sima ya bilili ya kitoko boye na pesi mbote na papa Thierry Vita na maman Françoise Vita force toujours en tout cas maman Françoise Vita azala ki toujours wana na biso ndenge to tambola ki to mema ki la découverte tina mboka ki sangani la fois passée tozaki na Goma to tiko zana ki sangani balobi mbala oyo kala mingi te Lubumbashi toujours lushi ezo yamba biso lisusu kala te tozo kende la découverte to découvrir lisusu ba mboka na biso ba province na biso ya RDC Congo. Par là tozo bande émission na biso moko moi lelo na émission na biso boso na bayeba kenda sango naza bongo na invité te nazo sala bongo analyse naza wapi naza na matonge na oshwe bipai oyo tozo sala analyse na biso ya mokolo moi lelo na maso na biso to kobeta conclusion parce que na boy to kilande so ba détails ezala ki bozonga ki boye conclusion ya masolo nyoso ya kirindika e panzeli na bango ndenge ba panzani to ko conclure na ndeko na biso oyo azala ki bongo na micro ya Barezi balobi voilà to kolanda conclusion ya moura de la presse lolenge ndenge ya na biso mobali a expliquer vérité nyonso début ya kirindika ndenge bandana ndenge ba komi na ba oyo ba yaki ko intégrer e kirindika na ba mikotisa kika na ndenge moko ya makasi ba mikotisi to kobeta moi liso nango menga na kobeta liso nango te mais to kolanda na biso elongo ndenge ye moko moura de la presse a relaté ki lisolo ana nyonso na micro ya confrère na biso Barezi to kobeta lisusu lisolo oyo nungu etu koleka il y a 2 jours passés bande konanga eza ya koyinda bongo na hôpital ya mama emo babi médecin moko na kati ya hôpital ya mama emo mais mwana nae asilaki kokufa po négligence leki bongo na kati ya hôpital ya mama emo wana pe na kobetela ngo sete makasi bande konanga hôpital munene mama emo moko monete ba malade bazokufa bazoboya même kosimba ba malade to kolanda na bino pe elongo balobi lisolo eza kobeta malisusu zaire eza ya kozika bana mai Zaire ya kozika nini eza bongo ye moko lite ya pete oyo ba refulaki azwaki bongo lipapu bazwaki lite ya kanda voilà lite ya kanda azwaki bongo mama na lipapu na ndenge ya mikili na poto ya kendeki biso to fandaki to ebiete aza bongo na mboka na mikili na poto mendoka kaka na bokomi na ye na kozwa lipapu azwaki lipapu bongo abeti 2 mois na kati ya kasho me kotala ete kokoma na ye pasi elekaki mingi mwana mai ya leli na komba manike na kombo ya confrère na biso mususu aleli abike ba induira ki na erreur do batinda ki na erreur yango wana tozo banda lisolo na biso lelo na lisolo ya lite ya kanda mayambo nango nazo senga na die donner ma weja a balancer le biso dans le micro total ye moko lite ya kanda na kati ya aéroport ndenga azolele salinga pasi komona mona mobile azotangisa ma ya miso lobi alongwa ki mboka ona pasi mais ayesu kozonga liso na kati ya pasi ya mboka o metango biso tozolela pasi eza pe na baike baye bazotonga ba 4 niveaux eza pe na baike baye bazosaka na bona ba mbongo eza pe na baike baye bazosomba ba 10 champagne na kati ya ba boîte de nuit mais côté mususu pe baninga ba olela pasi babi mboka na biso soko bundi kaka o se retrouver ngana bino na sima totala ndenge lite ya kanda alelaki balie na bundaka pona famille na ngai na bundaka pona libota na ngai na habite place ni na ozwe la vie tikolela tike ngai manike oza pena mama abota bimisa mwana na sama kola ebi pasi ya bana na habité ken piana passa tikolela passa et la voyage à sentimenté et la voyage à sentimenté et la voyage à koluka vie koboko la libota na famille na mutu ambongo azate na famille na mokonzi azate na famille na mutu azwa passeport diplomatique azate ngande passeport diplomatique ya vina ngai ya famille na ngai ngande famille na ngai chela motema problème ezate nzambe nazongi lisu na mboko nazwa yivite nalobi nanke nomeka libanda tanto na kozwa kuna pe libanda ngo elingi ngai te
naye kozo langa na bino elongo tozolanda yoka kolela réalité ya kanda niveau aleli na aéroport alobi alonga na mboko na passe en tout cas asengi soutien ya baike baza ebele partout par-ci par-là babi ba soutenir ye parce que auti na boloko aliembala ya mikili mena ndenga kasho ya osakana te na lobai ke to robeta lisolo ya Ekirindika ebanda ndenge nini Ekirindika babanda ka 5 personnes babanda Ekirindika na bango na kata WhatsApp oyo basolola kuna elobi Moura de la presse abi eyebika bango moko poso lelo babi ke babimisa ba vérité internet ekokanga makolo YouTube na ko bate na kangi YouTube po makambo oyo elekelinga akangi ate fungola ne la pose ke YouTube ekangami Moura de la presse alobi ke Ekirindika ba odia ba Fivette Mayamba banani bango ba yaki nde ko intégrer donc bango ba kotisa ki bango ba yende kaka na ndenge ka vulu ba koti ngala bino longo to landana nu explication ya Moura de la presse nenga pesa explication na ko sona na ko tonga mana ba tunisa o elekaki na kati to landa conclusion ngala bino elongo réputation na yo autant dans ba commentaire de monaki ah non Carmel oza kamani mabe yo memi likam o ouais preuve exact muzolo balobaka mingo sabe mission ninga kutazo répondre te to bomi étape wana ba c'est grâce bazana passe par rapport à bala na yo ya le week à l'accès en grâce point d'interrogation le quoi grâce à yebi c'est-à-dire à ça raison na yo pour ezali likam oyo ba traiter ba mi ba voilà mais to est-ce qu'on a dossier mania Carmel a bien un jour, moi, vous avez boutou, je crois, na 24, vous avez na 24 ailleurs, na non, ta mambu, mambu tonga, tala mania, tonga, tongi bisonyon so, les abou ya bino kuna lobate, mutomto mieux quoi, ya vous a parna, mais na zo le plus o yangai. Ba ba tongi oni. Oh non, atunga mamba gi, na longola zemi, ba botonga mobali pa la dona boy nga ba yo kyango wapi. Oh Remi Kutu ayebi sanga soki manya wangani benga na ko confirmer wana Remi mutabetela ki version na ye et puis nga na fani pe place ma bona salon de coiffure bazo bisanga ke master na yo lingaka mingi mais ye alingaka yote ngaba bon mbabo bani ko kisi ba audio ngaba osanga ba audio ngo ba zo tindela nga ba tindeli ngango ngaba kasi yo kisanga ta partie na nga o ba tuma abo yo kisanga mais ya ye ayo tsaki yo ayo kisinga pe lokote ba audio pe za te azana audio alobika na munoko Attaqué par il y a beaucoup de ça. Voilà, bon, pas de problème. Le quoi, un problème concerné, c'est qu'il y a qui va au donner, n'a droit côté à côté. Mais il y a des bâtiments sur bâti retrouver qui vont nous bâtonner ba lourachou, ba fleur, ba nani, ba Fivette, nous ça yo quatre par na, ina ba nour. OK. Tu veux qui candidat. Nga tant que mukolo, ma c'est les sagesse. Déjà série maramba fan de zoyi na grâce à ça qui émission à l'équetu. Et tout ça là un problème dans la télévision, ba ba on a besoin markamboana. Bah façon bah Gisaki et ça qui déjà mabé. Vous comprenez? Mais audio est à la quitté. Mais bah il y a des informations qui va tongi audio est ça. Mais tu sais pour le bas bino pe bo mona pe audio te. Voilà, tout très le audio te. Ce qu'on a dit ça va. Quelque part tout ça va choquer peu. Bon le bino mais bo moni audio te. Bana robe bana. Mutayela bino za nani? Ah tu vois c'est protocole. Toto solo là. Bah ça peut faire bon buka. Toto solo là. Mamka on des oinda avocat bah. Bah même combo kam te ça. Audio mutayela na. Eh na tang na tout bah même combo ça na ka. Non Remi mutayela na ngo. Remi po pelcha. Moto e faut tikabo ki to. Oyo kila Remi ndeni. Na kasi poto bi audio yo boye bi Remi. Remi te. J'ai audio. Ah bah c'est tout les cas. Voilà. Par polémique et makasi. Na ba nisiko ko loba ngabi ah. Est-ce que tu vas nober manaka ba ninga ngoboye na oki katunga ya sans preuve. Ngali en tout cas makambo na sope manya tunga so na sope tunga te mutam na ta preuve ezate na ko preuve ezate na ngane lo na reprocher te na pe lo na condamner te na sana ngai pe tunisa te mais so atunga yema ko yeba kapo ato tunga mukilpe zo mona na ndako no na era na ko nya to fanda la chaba et comment va 18h boto moni Carmel azoleka comment yam tabela ka Carmel to zaka kuna direct Carmel ayika na balo ngene na ngana ngo bo beng madame fora na ketchup to koti mba mona direct po bato alinga blo abo abanu sa bomba ta page na ketchup madame ma odia tanto monya lobi bongo tema biso so to seka lobi odia to kuta na ko to kanga malobi de lobi to ko ko ta pena odia ne et comment qui sont surtout comme ensemble et puis bah Fivette bah déjà bah tout solo là tu auras au kangamasu makasi ton mania avec ko terrasse OK kota Fivette donc monique na Fivette peut comment au kangamasu makasi mais avant mania za terrasse kota ba Fivette to banda ko ya pas Fivette
koya retourner l'émission moi moi to pesi mbongo de quoi fivette moi bando lambela biso wana moi to fanda pe pas fivette sera ba confinement pe place okende tene zakate to ndo kuta na biso nyo so wana to fanda biso wana oui biso nyo so ti ba karmel ba zakate ba remi pe ba zakate wana biso na biso kaka na ba grâce wana kuta fa ba karmel na ba remi ba ya avant ba remi oui avant ba remi ba ya donc écoute la biso nyo so to fanda pas fivette fivette lambela biso ti ba bu tout pena même so ba iner bokabwana la kabongo et après tant mania aux terrasse nous il y a que ça là qui va fivette biso comme au karma pende comme que ndenge zala pena équipe nationale ko donc muto aye azana ye muto ekirite pour na groupe to sala ka ekirindika ti to koma ko karma biso nyonso na ba tête na nyonso bazala na groupe wana te au Carmel au Rémi au fivette bazala te groupe bozaka bino 5 biso 5 ans de to zaka wana groupe on kuto to pendant on ka sera mama panjo des groupes années panzanaki si to bana ko réunir biso nyonso wana batira ko se retrouver na groupe wana Tisuka. Si vous avez un camarade qui n'a pas de Tisuka, tu as battu Bazalate. J'étais jeune, groupe Rémi, tout ça, l'émission, groupe WhatsApp, audio, na groupe on a 5 personnes en le Bosolana Nord, Betelo du Solo, Laura Chou, Nora, Manyangai, Grâce, 5 personnes. On a sur batika ko na groupe wana te mais to ndo kuta na ser ba télé réalité to pesa na rendez-vous ba ndenge zalaka donc voilà donc on est que groupe yeko koma tito komi boye na tito yeko fanzango donc voilà c'est ça donc si on comprend bien écrire de qu'elles avec 5 personnes juste là 5 personnes c'est trop dire parce que to mais déjà on va koma ki ko ya même bazana ka groupe WhatsApp te c'est makamusu so bando le kana ka groupe WhatsApp ba bazaki mieux ça we're back. Et là, mon côté groupe wana o bamba yebi wana yebi ka biso etikala pe ka biso bomba pe ka biso vous comprenez pe na ndenge to swana ka na ndenge makambo ekendela na ndenge to zalelo makambo na tilelo pe bimate vous comprenez oui so to bien bimalelo et vous allez la choc mon boto pe sa bateau mais tant que la télévision bazo traiter déjà une fille jalouse voilà yebi une fille jalouse parce que bah bref voilà y a tindela qui grâce mais à bossen que mokili ils ont besoin mona par rapport à sauver réputation na yo autant dans ba commentaire de mona qui ah non Carmel za kamana mabe yo memi li kam ouais préféré vezat muzolo balobaka mingo sa be mission ninga kutazo répondre oté to bomi étape wana bah c'est grâce bazar na passe par rapport à bala na yo il y a le but que à l'accès en grâce point d'interrogation le quoi grâce à yebi c'est-à-dire à ça na raison na yo pour ezali kam oyo ba traiter on ba mi ba voilà mais to est-ce qu'on a dossier mania Carmel a bien un jour, moi, vous avez boutou, je crois, na 24, vous avez 24 ailleurs, na non, ta mamou, mamou, tonga, tala, mania, tonga, tongi bisonio, so, les abouya, bino kuna le bâté, mouton, mieux quoi, ya, vous a parlé, mais na yo, la plus, o yangai. Ba, bien, oh non, atunga mamba, gi, na longola zemi, ba, botonga mobali, pas la donna, boy, nga, yo, qui en voit. Oh, Rémi Koutou, ayebi sanga, ce qui m'a dit, bien on a confirmé. On a remis ta bête la version là. Et puis on a fait une place moi bon salon de coiffure parce que ça que master na yo linga mingi mais yé alinga rayote. Ah ben bon. Mbabo ba ni ko kisi ba audio. Ngabe osanga ba audio ngo ba tindela nga ba tindeli ngango. Ngabe kasi yo kisanga ta partie na nga o ba twenga abo yo kisanga. Mais yé ayo tsakio. Ayo kisinga pe lokote. Ba audio pe za tete. Alobika na munoko. Voilà, bon, pas de problème. Le quoi, un problème est concerné, c'est qu'il y a qui va au donner, il y a un droit côté à côté. Mais il y a des bâtiments sur se retrouver qui vont nous battre un lourachou, bah fleur, bah nani, bah tivette, nous ça y est, quatre par an, il y a pas nour. Ok. Tu es qui a des arrêts. N'attends qu'il me colle, mais c'est les sagesse. Déjà, série maramba fan de zo inda grâce à ça qui émission à l'écriture. Tout ça là, un problème dans la télévision, bah on a besoin de marquer Mboana. Bah façon bah Gisaki et ça qui déjà m'a bé. Vous comprenez mais audio est là quitté mais bah il y a des informations qui va tongi audio est ça mais tu sais bolo ba bino pe bo mona pe audio te voilà tout très le audio te ce qu'on va dire ça là tout ça va choquer pe bolo bino mais bo moni audio te bana robi bana mutaye la bino za nani ah tu vois c'est protocole tout solo là bah ça bébé à bombe car tout solo là mamka onde zo inda avocat ba même combo kam te ça na audio mutaye na et na teng na tout ba même combo ça na ka non Rémi mutaye na ngo Rémi po pelcha moto e faut tikabo ki to ok la Rémi ndeni na kasi po to bi audio yo boye bi Rémi te j'ai audio bah c'est tous les cas voilà par polémique et makasi na ba nisiko ko loba nga bi ah
est-ce que tu vas nous bien quand baninga oboye na oki katunga ya sans preuve ngali en tout cas nga makambo na sope manya tunga so na sope tunga na se ba audio groupe pendant na ngome audio eza groupe pendant ba audio eza ka ni mtakita groupe ba audio na solo etika le eza nango mais etika la ko bima dans zaka adimi al groupe mutazaka adimi ezaka Nora na yeba ko oui Nora mtanoza oui Nora mtazaka adimi OK voilà Nora mtazaka adimi et après quand maman yé mtakita na yé akeke na ende to garder ba position na biso donc voilà. Voilà, mais ce qui nous étonne encore, les lots de billes, grâce à ma balaki, tout le monde qui va répercussion, là, va retomber, il va l'année, ça lui trouble, mais c'est pas yo, le bas qui va tenir sur ma yokaki, tout le monde peut, oh, il n'y a pas, il y a qui n'a pas version, qui est boye, panzu et tout, à gagner, tu sais qu'on peut monter bombani, ma rambe belé. Et à notre grande surprise, le lot, tout le monde mania à Bali, tout le monde se odia et le sous qui mania boye, ngai zemi, ngai ba fomasta, boye, ba remi, ba yesu koloba, n'a évité aux hommes ma camarade en fait, n'a évité moi, les camarades nous ont digéré. En fait, dans le bac, on a les débuts, on a qui s'acheter parce que biso sur total à bateau, bah dans la biso. Pour nous ça, tout ça, on est pour na bango, tout ça, on prend na biso de monter. C'est la rapport na biso méthode débordable à Mamsous. Tant aux lingatos c'est maintenant moi Mamsous pour na bateau, bah dans la biso va comprendre oh biso tous aller. Tout ça, la type pour moi na biso ba zoba quand même. Déjà dès le début, ngai le lo bateau le baquet. Ah mama pandu bolo, baka au côté bani, au côté boloba. Nga fana côté mama grâce. Na soana grâce na téléphone. Na tuni master, makam na obimisa. Oza d'accord nango. Soko ozonga na pandu. Ko permettre ngana sa l'émission té. Na tuna ka aider les débuts. Parce que dans les cambo et commis, c'est le cambo libala. Beaucoup côté on ba mon bon. Et puis ba bolinga ba. Voilà, beaucoup côté on ba mon bon. Ko ya lobby boye. Maman na simana ba bongisi yone muto oza sikona ba capabilité mo boya pour santa pemela masana nga vana kota likamba grâce na yebi bato ba olanda biso ba yebi ton kamane yindaki na yoko kota ngom sur 3 jours après na bana ko paté 3 jours après maman na yiko activer koloba na solo na grâce ngatuni est-ce que oza sir boko zonga na pandu to bozonga na pandu te o te to zonga te masali ma me kendeli boye e simba te ngabi oko makamna olobe ko choquer yote abi bimisa no ko bimisa italinga soute ngabi OK non on dire ba musu fait grâce m'taper ça yo tebe ngasa pesa ngelo te tanga ba musu ko choquer te za ba o ba panju o ngana yebi ba prise de finition ya ba panju musu makaba betanga ya bia lukuta makambu o ya benganga ko anniversaire grâce à pesa ba paquet ba cigarette o akomela ko yebisa grâce lo mo boete o ngana yebi ya mon personnel. Voilà ngana bino longo toto landa ndenge mura de la presse a expliqué bandeli tisuka ndenge kirindi ke banda na ndenge batunisa eya na ndenge lelo baza ya kokabona kotonga na eleki même nzembo moko yemba na kalabike na bukamaradi bazaka mibale metango ya misato akota kesengaki koswana pe kokabona na ndenge pe bakabwani lelo nazobeta lisusu lisolo ya hôpital na biso oyo bandeko na ngai ekenda succès mama yemo totaki ko perdre madame ou aza pe concert na biso ye pe abotaki kaka na mama yemo wana silaki kokufa que son âme repose en paix mais lelo comment ne sous médecin na kati ya mama yemo yemoko a déplorer a bengi pulusu abengi pulusu abi pulusu yaka parce que makambonga na zomona eza ya ndenge moko elongo banite bandeko na ngai tango to pretaka serment neti nga naza infirmière o natangela pena classe tina mata na ba licence wa infirmière pena tubaka tonga passement nyonso na sala normal bandeko na nga mais comment na prestation ya serment auto pretaka serment wana serment du Procrate auto pretaka ke notango prêter serment na yo oyebi ke non na kosunga babeli na kobikisa bango mais comment na ke muto oti kobela bazino ba exposer ba sundoli na nukuna muto oti kobota et pourtant biso babino toyebi ke muto so oti kobota il faut so batonga il faut balandela il faut boy mais comment na ke muto oti kobota basundoli na no pe balandela bébé balandela bébé te batu bakufa kana mama yemo batu problème ezaka na mama yemo ndeko na biso utaka ko yemba nzema mama yemo bayaka ko kanga ye awa karma pa a déplorer ki ba makambo nyonso yemba kango na nzembo pote bobongisa mama yemo bakobongisa ko peut-être babongisa pe na bato basala na kata mama yemo bango pe baza ba malade même na ba médecin wana pe baza ba malade psychologique po komona ke mutu aboti basundoli nanu mutu Moutazana malade mais bazo senga na mbongo na yeba te Congo na biso donc fait pas pendant ko bongisa mentalité na biso ba congolais ba bongisa mitu na biso za ba PC biso ba congolais mitu za ba PC mitu koti bintse quoi mitu koti ce qui peut na koloba nini o poussière a pembo bazomela mutu koti belé
babanda ko bongisa ba malade ba médecin ba malade na bango psychologie après ba bongisa hôpital donc il faut ba réparer nyonso na batu na ba hôpital nyonso ba réparer na ba matériel nyonso ba banda ko réparer ngala bino longo totala ndenge médecin a déplorer ye moko a bengi plus alobela makambo na simabilili maweza. Tous ces états, 5 jours après avoir accouché d'un petit garçon, sa fille, âgée de 27 ans, est décédée après un petit malaise, dit-on. Médecin dans le même établissement, son père parle de négligence. Aussitôt, il va porter plainte au commissariat le plus proche qui s'empresse de dépêcher une équipe d'OPJ pour le constat. Je suis docteur Bonganga, médecin de cet hôpital. Ça, c'est le petit-fils que ma fille a laissé. Je n'ai pas voulu, ma fille était dans cellule ici après avoir accouché de ces petits garçons. Mais j'avais demandé aux infirmiers de ne pas la transférer là-bas parce que là-bas il y a une négligence. Je n'ai jamais vu une si grande négligence comme celle-ci. Si moi qui suis médecin, au plus je suis médecin de cet hôpital, on doit négliger ma fille jusqu'à la mort, à combien plus forte raison les autres qui viennent, qui ne sont même pas médecins, qui ne sont même pas de corps médicaux. Alors donc on a pris ma fille, on est allé la jeter au P5. C'est alors quand je viens pour visiter la fille, je la trouve morte seule par terre. Maintenant, j'avais appelé la police a constaté, nous avons récupéré les images. L'état que je viens de vous prendre, ils se sont arrangés pour prendre le corps amené à la morgue. Témoin de l'événement, ce taxi-moto renchérit. Na modèle la négligence, vous avez les images avec vous. Na banga koloba vérité, te ponga na bengama pour la vérité. Na ngana papa to yebanité. Boulaka na ngamuto, mais quand il faut dire ce qui est vrai na lobaka. Même si vous allez me poursuivre après, de quoi serait donc morte la jeune femme? Seule une autopsie pourra nous édifier sur ce nouveau drame survenu après un accouchement. Voilà, tolandi ngana bino elongo ndenge médecin siko ye moko munga ngamoni ke passe lekeli akoki ta bengi pulusu abi pulusu yaka yako kabolanga na bato na baninga nga po mwana na ye ya michopone po nda kufi yango asala ki bon c'est ki mwana ete ngaka benga pulusu te. Là, je dis d'abord merci à Dieu de m'avoir qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à papa Thierry Vita et maman Françoise Vita. Partout dans le monde, les amis d'abord mondial, on a bino natina bon partager toujours ma émission bande konanga. Non, matali sousouté bande konanga na sengi bino na bolingwa nzambe. Partagez lenga émission de ko sotale émission ko tala yo moko tete me émission za lengi. Tindela muninga kaba yango ndenge to kabaka songi pona kotonga to futela yango transport futi transport obi bandal oketi ka savu oke kotonga bongo po partager lenga émission de konanga partager lenga émission ça net ozo tonga na émission nanga bande konanga partager lenga émission liker aimer comment commentaire na yo soko ko finge ko sala nga pe grabie soki na blessa ki yo luka place na mutema no olimbisanga ngana bino to mona nimba na sima mbote na bino Dieu donne ma oza babi bilenga Dieu donne ma oza kisangani bazo déclarer Dieu donne ma oza bala kisangani babi Dieu donne ma oza na mtupaka majue sayo te iko wapi baluki Dieu donne ma oza uko wapi Dieu donne ma oza bientôt Lubumbashi j'irai avec Dieu donne ma oza toko zalana esima bilili babi toko tambola toko koma tina kasumbalesa toke ko sa découverte na kasumbalesa balobi touroyo tozo tambola Congo mobimba moi Karine je connais le Congo babi lokwa na yebi Congo na ko tambola province nyonso c'est ko senga boatu na komata. Quant à moi je vous dis bonsoir et bonjour chez vous. Au revoir.